Papa ndako Yohana azo kulinga kutu teto busa mbeni na micro Yohana papa ndako Dembanza London TV. c'est dans la caméra Cynthia lelo bolali ndenge ni lelo Libanda tusenga batama baya kusunga tabiso tukabana ngolpanga benga ngiso loko baba kilibanda tulalibanda tosali boye place kolesi tozala na mabele avec les automates baki blokaso libanda papa na so pasili mbongo ya kofuta batama baya ko klaso ma tozaba ofele bisa kola les atba baza bisata totela tebanda kuna bantoza kimia tosinga bango baba kosunga biso na konsa tusango eza konsa moko ya mapema kasi kimtuza yaya condition nini bolali na ngoli na butwalo tolali pena na pasi malili mingi kolo lipango abiangani biso abitola na ndako te akoyoka ata biso mate toza bana baofele atiki biso ka libanda na bana mikebwe biso nyonso tolalilalika libanda na malili oyo bana misusu kutu babandi da kosa kuba fièvre likola malili okolo lipango abiangani biso tolalika ana malili oyo tolalika libanda tosini pena batama basunga biso balukela biso condition mosusu basungela biso ta lipango po tobanda boye pena toza na pasi Papa ndako Yohana azo kulinga kutu teto busa mbeni na micro Yohana papa ndako c'est dans la caméra Demel TV original. Dembanza London TV original. Tous s'abonner massivement na Demel TV original. Dembanza London TV kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV original. Umela. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue dans votre émission 100% vérité. Présentée par votre humble serviteur Azer Sifo Mbolo. Toujours dans votre chaîne Demel TV. Voilà vraiment à Zankati en fait dans les cœurs affligés. Place pas bien vraiment tongo pour nous la scène et comme el bango. Donc depuis le bois keblo la mongol banda veut dire bana bon mon ne bilo que ça bana nyos balala ki banda. Tu es vraiment côté la bango, tu es ce qui était passé, c'était quoi pour moi niveau à boire le monde banda. Fala bino bozomona ne bilo la bango za libanda ba uti kubwa kango et na simana afina simana papa na fandi inde bayer inde ko boire le monde banda. On sait pas c'est suite à quoi. Mais on a commis sur place, on qui babi baza na banyongo yandaku nde sali ke papa yandaku abwaka bilongo libanda na solo mkena responsable na bikeza sango ya pasi et tout. Papa bonjour. Bonjour. Amoni biloko libanda bande ko bazokangisa bana bafani na coin na appel na opindi na zo qui ont depuis lobby et salinga pasi na bina ko assister est-ce que yumo ko lo bateli boso ya micro ya Demel TV bato bolona moto mbaeba il y a quoi problème en ngozani babwaka bilongo na libanda boye. Donc, eza so otali elongi na nga ozomona etondisami na mai na miso. Je suis vraiment attristé dans l'âme, dans l'esprit et au-dedans de moi. Et là, tinzo tonanga mobimba. Komona que c'est noble travail toza kosala et se retrouver dans ba condition ya boy. Eza juste expulsion. Babwa kibiso libanda. Pourquoi? Parce que tozanga ki ba moyen, tozanga ki soutien d'évoluer avec ses enfants. Vous voyez, bazalbana oyo babwakama ba parents bakufa oyo bazangi sika kovanda. Alors la responsabilité tozwaki de la part du Seigneur eza ko héberger bango, ko encadrer, ko former bango parce que toza ba éducateur na bango pour lobby ba koma les êtres utiles na kati ya société. Voilà maintenant aujourd'hui tout se retrouver na condition oyo garantie Cécilaki. Pourquoi garantie Cécilaki? Pour tozangaki makoki ya kofutaka loyer le par mois qui est $100 na lupango mobimba. Kozanga makoki prise en charge ya kolesa bana c'est un problème. Mambo asate c'est un problème. Wa kotala mambo loyer turuka kite. Mekaki ko lukobundana na makasi ya batu o tusuki. Turuka kite raison pour laquelle tu as consommer
6 mois na biso ezalaki ya garantie même bien que tobundani penza na ba difficulté mais tokokite to consommer garantie nyonso esili alors bapesaki biso préavis tozalaki nango mpe ezalaki ya 6 mois alors to consommer pe préavis wana lelo o préavis esili kolo lupango amekaki kotala ke tozana bana tikilaki biso 2 mois ye pas vivre na dépendre na kati eloko oyo aza pe na famille tout consort alors esimbaki te donc atieli biso déjà makelele il y a au moins 1 mois tozalaki pongi ezalaki te bana bande kolala bien te traumatisé bazotanga même makelele ya koya kotia mpo na mbongo na ye elekaki tellement makasi po tokomi na niongo na ye ya makasi vous voyez eloko esali ke lelo il s'est décidé à une équipe na ye mobimba parce que il avait déjà saisi l'État qu'on a utilisé déjà les problèmes qui est en question bon tozui lisungite na part ya l'État tozui lisungite aucune solution batiki bana o ngana kolobanga ite mais je vois beaucoup plus l'État la condition de ces enfants vous voyez donc ces enfants sont là comme vous les voyez donc ezali pasi na bango lelo bazomona bazawana na ebité moko na moko lelo soki alobi akinda kokende wapi allez-y comprendre nini ko yamba bango na se amo ya par la rue. Vous voyez comme des petits enfants, bébés ou bamemi à son âge là. Vous voyez, donc ils n'a pas si makasi. Donc babwa kibiso parce que mbongo ya kofuta ezate garantie ya moni tozo ebate na mokolo ya lelo bana o bakola là. Vous voyez, la porte est fermée. Bazu a cadena. Donc comme vous voyez là, la porte est fermée, ba cadena donc ils n'a pas si makasi. Tozo singa na batu ya mitema malamu. Batu yo oyo ozotalobi non, je vais prendre ces bébés là comme mon bébé. Donc je vais prendre ces petits garçons là comme mon petit garçon. Moi je vais sauver des vies. Bamona, je lance l'appel à nos autorités, des excellences, des dames et messieurs, de venir apporter main de secours, de venir aider ces enfants, de faire sortir Babim Sabanao dans cette condition dans laquelle ils se retrouvent. Ces enfants sont l'avenir de demain pour notre pays. Si aujourd'hui Bazali a abandonné, ce sont des potentialités, toute une qualité qui est dans la faillite. Okay. Donc c'est un peu ça. Maï naoko koloba mingi te parce que j'ai des larmes aux yeux. Voilà, bana siko pour tango benga lobby singa ba bois ki bino bozali banda balali na ba conditionni balali ka awana se ou olukele bon solution msuna butu. Oui, ça yo que solution kolukana ngondeni parce que naluki d'ailleurs solution depuis ba mois et outi koleka nazu yango te bongo ya robwa ko babwaka ki lobby ya jour moko nde na roza solution non ndozo mona ba muswana c'était terrible on dit matin ba koti loka batu mo be balai comme des réfugiés balali na ba kimi guerre mais nous sommes en pleine capitale donc soko tali ezapasi solution ezakité on a accepté de passer au monde Tongo déjà il est venu nous mettre encore de bruit pour na kolobake non nous devons vraiment dégager de cet endroit mais où pouvons-nous aller avec ces enfants peuvent aller où moi je peux m'en aller mais monsieur les journalistes banao barokende wapi c'est ça le problème si je suis encore là c'est pour eux que je suis là voilà ya kolobeza mingité bande komukimba bino moko bota la situation oyo bana baleki na biso bande ko na biso bana biso bazana ngo na commentaire beiter osala moni papa Kolpan Yohana Fandi kuta boyi voir même kozwa micro koloba na micro na biso a boyi voir même ba filmer mais a eu décision na bino ndeko na ngai bana na biso bazala susciter na wesika donc na moment où tu éviter orphelinat adresse sika na ezwamite bana o ba otuku passer nuit awara libana na mabele et puis bino mbozomona na se balancer caméra ba mona biloko na bango nyonso ndeza libanda et puis ta biloko batela bilamba côté la vraiment bilongi ya bana ozomona na mawa vraiment on sait pas batamute mama boza wapi beaucoup de tali kamba bana o baza ba orphelin baza bina poussa le bazale utile bana poussa ba vivre le rôle bala nyonso balia ba mela bala tapé batanga ozomona bana na mawa et tu éviter surtout ko le banini parce que na Congo batamute mama basili batamute mama wa oyo komingonga na bino boka kolela bana oyo o bazola libanda lelo ba passer la journée moko je suis pas sûr que
est-ce que papa peut savoir sous chance les bala dans la parcelle ata libanda bonde balala ki lelo? Je suis pas sûr. Pour ndenga fandi wana na habité. Ce écouter ça que toujours sur l'antenne théâtre micro loba. Il ngeza ndenge musuma boya ata koloba. Abisa micro plus mbenae. Caméra plus mbenae. A osala CP na oazo kanisa sala. Tu habité na ba kondi, na batamite malamu botala nanu ka ya bana na biso na orphelinat à la commune à Kisensu qui est affligé bazana problème bazana pasi bana mawa bana bazo ki mo espoir na place moko là moi mkezo mo rolia mais na minute au baloba espoir est s'envoler au propriétaire et orphelinat yeyo yebe na minute a comme au bout de sa souffle aya sur l'autre côté yango sali ke orphelinat baboka bongo libanda baboka na bana libanda bakoma niveau on sait pas na habité seki nazwa mwana moko loba na habité seki na sa nini est-ce que bana ba kuko loba vraiment soki balala ki na ba condition ni mwanya okoloba wapi yaya Cynthia wapi Cynthia lelo bolali ndenge ni lelo libanda tosenga batama bayako sunga tabiso toka bana nkol panga bengana biso loko babaki libanda tula libanda tosali boye place kolesi tozala na mabele aklezo tamata baki biso libanda papa na biso pasili mbongo ya kofuta batama baya ko klaso ma tozaba ofele bisa koleleza tiba baza bisa ta totela banda kuna bantoza kimia tosenga na bango baba kosunga biso na konza tosango eza konza moko ya mabe makasi na tosenga na batama basunga biso. Voilà. Je sais pas batamutema mawa buta la bana oyo dans un commentaire tu as là aussi mais juste bomona yaya yumtuza yaya condition nini bolali nango lelo na butu alo tolali pena na pasi malili mingi kolo lipango abengani biso abitola na ndako te akoyoka ata biso mate toza bana baofele atiki biso ka libanda na bana mike boye biso nyonso tolalilalika libanda na malili oyo bana misusu kutu babandi da kosala kuba fièvre likola malili okola lipanga abengani biso tolalika ana malili oyo tolalika libanda tosili mpena batama basunga biso balukela biso condition mosusu basomela biso ata lipango mpo tovanda boye pena toza na pasi mingi toza pena na pasi moto ama aya kosunga biso butu lelo tolali pena bien te butu lelo tolali pena normal te ebele babalalaka na bandako kasi biso tolalika libanda toza pena na posa bosunga biso bato baza mtema ma basunga biso. Voilà, manasi zo mona na imtalele na fièvre bien sali fièvre toute la nuit. Soyez au anémie. Là mona ça y fièvre wana. On sait pas batamtema ma vraiment uta la bana oyo na ba condition bazana ngo. Et puis papa lupango yo wana fandi bosanda kunae aboyi voir même kokata mawa ya bana oyo. Est-ce que batamtema mawa na mokilo aussi là? Ce aussi là te tout mon abino moi kotanga kuba kumbeza te papa ndako yoana manasi zo papa kolonda ku yoana fandi na porte papa kolonda ku yoana azo kulinga ku te to busa mbeni na micro yoana papa kolonda ku manasi longo la caméra manasi longo la caméra voilà yo moni. Il n'y a pas trop de commentaires à mettre là aussi. Aux mon avis, au Banabazon mené. Je sais pas vraiment, je sais pas. Avec des larmes aux yeux. Non, ça, on n'a pas si. Non, qui soucie vraiment. Je sais pas si on a le ban. Maman, aux ans, moi, le pour la situation, beaucoup de temps, on a mon quoi l'élo. Kolamuka, beaucoup de temps, on a mon sur ce banini. Naingi bakisaka mo muke na osenga na bato ya mawa botala bino moko na nsi bomoni bana balali na condition bien te papa lipanga bengani bango boki biloko libanda
tozomona kaka moto nyonso to motema mawa asunga bana oyo garanti esili komona bana oyo kozonga na balabala ekosala bino ndenge nini en tout cas mpasi na motema vraiment mpasi moye te bosunga bango garanti esili toyebi te lelo baosuka ndenge nini misusu bandi osala da bafièvre donc mpasi na motema moto nyonso to ya motema mawa sunga bana oyo nzambe akopambola. Voilà, merci beaucoup. Tous on n'est pas responsable directement pour sa numéro no téléphone. Batu ba robenga yo. Vous profitez pour sa adresse, batu ba roleka pour basunga bon le plus vite que possible. On sait pas na ba elanga o yo na ba malilu ezali, c'est ba là 2 ou 3 jours tant monsieur causé bon c'est ba maladie monsieur ya grave. Vraiment ezali SOS to lancer na batu nyonso na bakonzi na ba notable ba son excellence Yambo Kanabiso, des femmes et des hommes d'affaires. Je ne vous connais pas par appellation, mais au moins je sais que vous êtes là et que votre présence peut jouer un rôle important pour le bien-être de ces enfants. À savoir que ce que vous allez faire, c'est aussi pour votre bien-être, parce que aider ces enfants, c'est donner aussi de la valeur à sa société, vouloir aussi que sa société vit dans un état de paisibilité. Alors pour nous contacter, vous allez à 081, à 07 02 800, donc 081 07 02 800, tout appelez à 085 21 44 609. Donc nako bandela yango na bandeko bokola na biso na mboka ya bapaya, donc ezali plus 243 81 07 02 800, donc 81 07 02 800. Puis tozana car plus 243 na 85 21 44 609. Tozana commune ya Kisenso. Cette adresse tozolo belango, mais on ne sait pas ce que vous allez avoir adresse na biso, on ne sait pas, mais actuellement place babwaki biso tozana commune ya Kisenso na quartier Mission na avenue Matadi numéro 3. Donc référence na biso ezali reconnu a izalaka école Pentecôte na Madimba chemin. C'est ndebi pa iwa pisoko komi wana, vous demandez aux gens, ils vont vous montrer l'orphelinat se trouve juste en face. Vraiment, moi je ne sais pas quoi vous dire, mais je pense que ce que vous voyez est déjà un langage à votre regard, en voyant tout simplement ce que nous voulons que ces enfants soient aussi comme tout autre enfant, qu'ils bénéficient aussi de ces droits-là. Il y a moins. Vous savez, ils n'ont pas voulu Yakozala orphelin, ils n'ont pas demandé, mais ali ba réalité a vinde que s'imposer par une bango pour les loba se retrouver dans la condition. On n'achète pas l'identité à Rosala orphelin. Vraiment aider ces enfants, l'Éternel Dieu ne manquera pas à vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Moi ngana zone di make mutu moko akozwa lupango apesi bana oyo. Nzamba lungoli mba musuba problème il y a kae ba décennie ba né yango il y a kae c'est la maladie. Vous avez déjà combien vous avez déjà dépensé sur cette maladie là? Surtout beti calcul et bon à lupango et monen déjà même na commune à Kisenso. Vous partez de l'Europe à Kinshasa à tout moment pour vous faire soigner. Mais vous enlevez ces enfants dans cette situation. Ne pensez-vous pas que leur père attend de vous aussi un geste? Situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il y a un mécanisme. Parfois, Dieu a permis que cet événement puisse arriver pour y opposer la solution à problème. Il y a sa solution quelque part parce que Dieu sait que non, tel que vous avez papa, vous êtes capable de faire là-bas dans Lupango. Vous avez que maman, vous avez que fondation, vous êtes capable de faire ça. Et si vous parce qu'avec Dieu est toujours bon. Vous donnez et Dieu aussi vous donne. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci Nabatou, nous sommes la chance à Rolanda. À traiter dans le on a sali na orphelinat de cœur affligé comme on a bano baza en passé. Mais habité batamte mamawa Sarah Malou Kamba Kamba so sali geste ça bien. Sandra Kitoko so réagir ça très bien. Trésor Malouma, so salata moi geste mort pour ya Clémence ils allaient bien. Batuto bolanda réserve s'il faut. Di Banamboka, la carte RDC, partout dans le monde. Nicolas Malouma Fondation FN, so sali quelque chose pour na bana oyo. Nzambe a opambola sur davantage. Batuto ya mutema mawa, ba ezana kanabino. Voilà. Suite
et c'est pas Nabino, pour réagir, pour ça quelque chose, on va dire c'est faux. N'habitez si dans le banini, la douleur, dans un local le bâté, tout le temps dans ciao. Demel TV Original. Dembanza London TV Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV Original. Dembanza London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV Original. Umela